Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino molobeli ya mboka, sentinelle ya RDC, Papa Congo, prophète King MB Élysée. Oh, boyebi bino nyonso guide ya révolution congolaise. Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma patrie, je n'aurai point de repos. Na ye lisusu koyebisa bana mboka. Chilombo akosi bino. Nazo rappelé bino pour la répétition et pédagogique. M23 était défait par Joseph Kabila en 2013. Il a été nommé président en 2018. À Bandi en janvier. En novembre, Chilombo a séquisi M23 branche armée pour branche politique et ça na kati na union salée oyo président Moïse Katumbi Tshapwe mwena menji mubandishwa bantu mumanishwa bantu fumuame imalenga Moïse Katumbi Tshapwe à comprendre à longwe pour quelle raison a un cahier de charge Chilombo considéré en côté a sengi cadre à concertation Chilombo alingi en côté a memi parti état oyo papa daye Etienne Tshisekedi a boyaki na MPR. Alors c'est vraiment malheureux. Bana Kisasa, peuple congolais de partout, la sentinelle de la RDC, l'unique est là. Alors, et ça la passe. Nakolakisa bino image moko peuple congolais. Je ne nakozwa bino tamingi te, mais il faut que loba pona mboka. Nzamba kela mokili na maloba. M23 kosi bato abimi na Kibumba, abimite. Biso tozana pièce contre pièce. M23 alobi abimi na Kibumba, abimite. Alors, esengeli bomona lukute ya Chilombo. Chilombo, c'était un ennemi du peuple. Avec sa femme, la lesbienne rwandaise et Tuti, Denise Nyakero. Le mal aujourd'hui au Congo, c'est Chilombo. Bota la image. La ministre du groupement de Kibumba, au mai des forces régionales de l'EAC la semaine dernière, n'était qu'un mascarade de rebelles rwandais du M23. Une manière de distraire la population congolaise et les déplacés internes qui attendaient à tout prix à regagner leur village. 4 jours après la tenue de cette cérémonie, une descente sur le terrain a été effectuée par votre reporter. Le constat révèle ce qui suit. La force régionale de l'EAC occupe 4 espaces. Il s'agit de 3 antennes, le bureau de la commune rurale de Kibumba, Kanyama Oro et l'espace du marché Kibumba. Ce qui prouve noir sur blanc que la force kenyane, membre de l'EAC, tient le contrôle de 30% du groupement de Kibumba. Par contre, les rebelles rwandais du M23 sont visibles à 100 mètres des 3 antennes, passant par le bureau du territoire de Nyiragongo, à Mwaro, avec une ligne verticale derrière les mots Hehu, qui s'allonge jusqu'à la frontière congolo-rwandaise pour le ravitaillement en cas de rupture des munitions de guerre. Du matin au soir, un mouvement de militaires rwandais est visible entre le Rwanda et Kibumba. En conclusion, les fils de Paul Kagame occupent le territoire de Kibumba à 70%. L'autre fait qui prouve noir sur blanc qu'ils n'ont pas souci de la population, c'est d'avoir administré des fouets et des coups aux déplacés qui ont tenté de retourner dans leur village. Jusqu'à présent, le trafic entre Goma et Rutshuru n'a pas repris tel que promis par ces rebelles du M23. Et notre fait qui inquiète la population, c'est de voir la collaboration des rebelles rwandais du M23 avec la force kenyane déployée à Kibumba et qui reste sous silence quand la population est menacée par l'ennemi. Plusieurs questions se posent. Qu'entend la force régionale de l'EAC pour repousser les rebelles et couper les ravitaillements par le Rwanda? La population est dans une tentative de retirer sa confiance à cette force et demande les forces armées de la République démocratique du Congo de combattre les rebelles du M23. Dossier donc à suivre. Peuple congolais, n'alobaka avec élément bozomo na binomoko, tout ça c'est Chilombo.
akotisi mboka na obabenga na bakino na mbutu mbutu. Nous sommes un pays d'Afrique centrale. Tous la communauté à pays Afrique centrale, na communauté à pays à CPGL, il y a pays à Grand Lac, Chilombo, na accord na signé qui n'a patronaillé Paul Kagame. À côté ici pays na biso na communauté des États de l'Afrique de l'Est. Tous ces pays bazaba nilotique, baye na mboka na biso, alobaki kuna na New York, tanga kendaki na Nations Unies, boko alebisi ba journaliste boko mona ba soda na bakokota na mboko yo Bunagana bako bengana ba M23. M23 c'est la milice de Paul Kagame. Ce sont des Rwandais Tutsi avec des Congolais corrompus au Bazana Bango et Longo. Lelo abasali émission ba journaliste baya tozo longwa nzo kande bazali une autre équipe bazo ke na Masisi. Bientôt bokoyoka Masisi bako babotoli Masisi. Po ba habiter ya Masisi bazo kima. Bao bayoka ki communiquer ke Kibumba ba eza libéré bazonga boye basaleli bango ba fimbu basi violé bana violé FARDC bokanga Chilombo. Boza armée à modèle nini, vous acceptez de mourir comme des mouches. Et chose encore, oh Chilombo, il n'a pas un cœur. Armée sud-soudanais, Balobi Bazoa Lissous. Chilombo, nous avons l'armée rwandaise au Congo. Nous avons l'armée ougandaise. Nous avons l'armée burundaise. Nous avons l'armée kenyenne. Nous avons la MONUSCO avec 17 000 hommes. Maintenant, l'armée sud-soudanais baya, pourtant ba sud-soudanais bazo senga ba ougandais ba kende ko aider bango. Peuple congolais, un peuple se libère. Chilombo ne peut pas jouer avec vous na manière oyo. Yango président Moïse Katumbi Tchapwe mwena menji, il s'étonne. Mais ba sud-soudanais ba koya ko sala nini? Bango bazo senga secours na ba oyo bazaba na ba ougandais. Donc armée congolaise boko koma na moment moko kozanga moyen ko bengana armée rwandaise, armée ougandaise, armée kenyenne, armée burundaise na armée sud-soudanaise. 5 armées na mboka na biso bomona wapi. Et tozan a plus de 100 000 soldats. Bolobi ba longoli embargo. Bosomba ba minduki. Ba soldats na biso bazali na tanga Mobutu bazali wana. To bengana. Le problème d'armée balobaka, il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a des mauvais, qu'il n'y a que le mauvais chef. Yango monaki ba funda ki mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Po yazalaki chef ya mapinga ya MLC. Lelo yo commandant suprême ya armée c'est Chilombo. A signé l'accord sans que les Canadiens chambres, sans que ça la référendum que tout le peuple, tous en Afrique centrale, tous en na SADC, tous en pays à CPGL, tous en la communauté Afrique de l'Est, tout que ça la ni, c'est la balkanisation. Yango kuluto no rengwanda lobaki mwano ya ye pour na 3 missions. Kuluto no rengwanda lobaki elokoyo. Mission misato, blanchir l'occupation. Aïe pour endormir le peuple congolais, sauf nous autres, et accomplir la balkanisation. Un peuple se libère. La terre est sacrée. Nous devons à tout prix mettre la main sur Chilombo. Bazo kosabino ke bakangi ba espion, ba rwandais, balingi basala coup d'état, c'est du mensonge. C'est du mensonge. J'ai été dans DEMIAP. Bataliboso basali na DEMIAP. Détection militaire des activités antipatrie. DG général Sikatenda. Direction et renseignement Bisso to salaki. Colonne vertébrale, il y a armée et service à renseignement. La police, il y a Mboka Nabiso. GD, numéro 1 renseignement militaire. DEMIAP, ANER,
Deuxième, par rapport na bango nyonso kendaka na CNS, Conseil national de la sécurité. Mon conseil CNS azalaka automatiquement conseil spécial en matière de sécurité à président de la République. Tout le monde yango na Mobutu, tout le monde yango na Laurent Désiré Kabila, tout le monde yango na Joseph Kabila. C'était ndeko na biso François Béa. Basali nyonso na lesbienne Denise Nyakero, toute rwandaise, bakangi François Béa, preuve zate. Lelo Yazate, ce sont les Rwandais de RCD Goma avec Denise Nyakero, la Rwandaise toute la lesbienne, Bangonde Bazali ko Kamba, ko diriger service ya renseignement ya mboka na biso. Bakosa kabino tangu directeur à cabinet zalaka ndeko Vital Kamerhe, batu bazokufa na présidence, poison, balobi, bakosi bino, Covid, kuna balobi poison, Vital Kamerhe. Mais quand Vital Kamerhe bakangi, les gens continuent à mourir dans la présidence. Lokola monsieur l'organe, bapese komba à l'organe, à Koufa. Kitenge so Koufa, Kamerhe était en prison. Chimbombo Mukuna est mort, Kamerhe était en prison. La sœur de Etienne Tshisekedi, Chika, Azalaka député, Kamerhe était en prison. Le chef, il y a protocole. Moi, je parle avec précision. John, chef, il y a protocole et maison civile. Monsieur John, c'est monsieur, et puis John, c'est en anglais, Pierre. À Koufa, pour à téléménaka Denise Nyakero. Denise Nyakero, atinda Major Clément. Oh, il y a chef à sécurité, il y a Gérard Moulumba, Monseigneur. Papa Leki, il y a Chilombo. Bakenda Nangaba. John na mwasi na ye, na bana na ye, 6. Moi na voisin ya kolala wana 7. 9 personnes batumbanda ko bakufa. John akufa po abane ko boya. Oyo Denise akoma mokonzi ya maison civile. Oya chawana za étiquette. Papa Leki, il y a Etienne Tshisekedi. Monsieur le professeur, papa ya Roseline Mbombo. Alors le kola, comment il s'appelle? Gérard Moulumba. Monseigneur Akoufi. Moi, je veux les remplacer. Ndikila Akoufi Napoto. Poison Agisasa Koufa Napoto. Donc, Denise Nyakero a si famille à Chilombo. Azolo Bana Chilombo Soki Baswani, tu sais de quoi je suis capable. Si tu es devenu président, c'est grâce à moi. Sans moi, tu ne serais pas président de la République. Donc, ce n'est pas grâce aux élections que Chilombo n'a. Donc cela signifie que Chilombo n'a pas été élu, il a été nommé, c'était un arrangement. Alors, peuple congolais, Bolingi Koyokate, Oya ko soutenir Chilombo, il faut être un fou. Un homme qui raisonne ne peut pas soutenir Chilombo. Même s'il est licencié, même s'il est bidoc ou tridoc, mais il y a des intellectuels dont l'intelligence est allée voilée, corrompue ou souillée. En Afrique et à travers le monde, surtout en RDC. Je suis désolé. Makambeso le kanambo kanabiso soke zaki en Afrique du Sud, mais le Chilombo sakei. FARDC boka na Chilombo. Azobo misabino. État de siège simbité. Ba armée monsieur sokota na mboka. Mais bozo continue kaka état de siège. Bozo continue kaka bomisa bato. Il a recruté plus de 10 200 jeunes bilingues. Baké na kaya Kitona. Vous oubliez que Kitona est allé dans de la côte na nona. Cette bakendaki na ba phase force armée zaïroise na Kitona basilisi bakuna koboma. Il n'y a pas un autre endroit, il n'y a pas base militaire mususu au bako former batukaka na Kitona. Nos militaires sont sous-payés, je ne dis pas mal payés, sous-payés. Bazana bilo ka koliate na front ba civil bazo même la bongo bilo ka kolia. Bongo bilo ba recrue, nde bozo bilo ka kolia. Tous ces pays ici-bas. Conséquence était à kolega conseil. Tolobaka muyaka moko afingisa ba yaka nyonso. Muluba moko afingisi baluba nyonso. C'est Félix Antoine Tshilombo. C'est le temps est arrivé de l'arrêter. Je demande à l'armée d'arrêter Tshilombo. Ainsi que Denise Nyakero, la lesbienne. Pour quelle raison? C'est elle avec les Rwandais Tutsi, Roberwa, Bizi Makara, Nyarugabo, celui qui fut le responsable et chef des renseignements, il y a RCD Goma, Edi Gambere Mouzira,
baza na présidence ba écarté outu rwandais Vital Kamerhe, ba écarté notre frère de Kananga Mwena Lulua François Beya, et on vient vous rencontrer que Bakangi Batou na imbécile. Oui, il mérite l'insulte de Zachary Bababaswe. Tu n'es plus autant de Kabila. Kabila ba Boaka Sakio. Ata obeteli Félix Maboko. Mboka ezana Maboko ba Rwandais. Félix asala kamukano ya Denise. Je connais Félix asala kamukano ya Denise. Denise alobakane, tu sais de quoi je suis capable. Aboy kokende vendredi demain na Mbujimai. Po Didier Boudimbo ebisie sikoyo zo kende. Ngai sikoyo. Match uzandeni. Na obimano ndenge nini. Kuna ba lubo ba surveiller biso. Azo kende a contre-cœur. Biso tout ça ba kasayen. Nous sommes des Africains. Depuis Congo et Congo, président avec une femme lesbienne. Denise est lesbienne. Je vous l'ai dit. Tésine qu'on ne vous trompe pas est lesbienne. Dans le Béla Kibino dernièrement, à l'Obakana Batouke, à Salana, attends, Azalaki infirmière, non, Azali assistante soignante. Parce que Atangi, une année seulement. Oye Batanga Kinaye, Kati, Asala 3 ans pour être infirmière. Kati Masoulisi, c'est une métisse, Abima infirmière. Oui, Asala une année Abimi aide-soignante. Denise Azala a un complexe devant le métis. Abotama mwindo parola ba produit, tala bandekone basaba mwindo, bandekone mibali tu ba mwindo, ya parola produit. Denise Azala kola manga ya kopola. Na vito zana ba manga ya mobesu, manga ya kotela, na manga ya kopola. Manga mobesu batu baliaka ngoya basi bana zemi, pas toutes les femmes. Manga mobesu mibali pa zobela lingali eloko ngai, akolia manga mobesu to akolia tondolo. Manga kotela mutu nyonso mais aliaka manga kotela, mais manga ya kopola mutu aliaka ngote, mais Chilombo a accepté. Denise a bandi vi mabe na Kinshasa. Azalaki makangwa nyoka longo. Camarade na ye bébé Dedas, makangwa lengi lenga tobenga ka nyoka ya lengos na Zaiko. Boyeba ka mutamema Denise Nyakero la lesbienne na poto, c'est pas sa famille, c'est nyoka longo. A mema ye na Londres atika ye pa ndekone Jeannette. Nyoka longo azalaki makangwa Denise. A memi Denise Nyakero la lesbienne na Londres atika kuna. Esika yako atango asali shekula bakangi abimi liberté provisoire à côté na Bruxelles à côté na balili kupa basi a mauvaise vie asali na café Fougas na lobena bino la répétition est pédagogique. Denise Nyakero avant à la aide soignante azalaki na café Fougas na boulevard Léopold II obimi na métro Riboku derrière na soko bimi opesi Congo Western Union na Manigram en face café Fougas et comme lelo snack la Duchesse à côté à pharmacie bata Belgique boye biango bata Bruxelles boye biango en diagonale à l'époque c'était café Malaika et il y avait une femme Denise encore azalaki nani métisse. Et vous savez quoi, sa vie cachée chaque dimanche mundibo azalaki na café Fougas et sika Denise abana ko sala abana ko bengisa 2 ou 3 filles natanga ba fille wana te basenganga pardon ba Denise aki par ba femme wana ba ke na résidence ya mukolo café Fougas à l'époque ba bimana bamboa Denise abana bimana bamboa ba futi ba bambo Denise abimana bamboa donc azali maye kufela mboa paka juma donc azam mwasi beaucoup tchana ndakute tozo basi ba président mais oyo aza lesbienne. C'est une lesbienne qu'on ne vous trompe pas. Abimagana Kati Masoulisi aza métis. Denise Aouti Kobali c'est petit le titan na 2020. Je parle avec précision. Kati Masoulisi même na Mbujima ya Rokende. Kati Masoulisi a Rokende Mbujima y makangwa Denise. C'est une femme lesbienne. L'homosexualité na mboka na biso ezali crime. État de droit. C'est la justice qui bâtit une nation, mais nous maintenant, c'est l'injustice qui détruit la nation. Kati Masoulisi,
une métisse, Denise Abalissé Titan. Jekoko est devenu gouverneur à cause de sa petite sœur, Sylvie Moulumba. Moi, c'est un petit Joe Kibonge. Sylvie Moulumba, mais lesbienne, abimara na petit oyo, Denise Nyakeo. A Longo, on a commis chouchou na ouais à Paris. Une femme lesbienne, Moutema Mabé. Moutema Mabé. Pourquoi? Denise. C'est elle qui dirige. Bakenda campagne en 2018 na Bakongo, précisément na Matadi. Fabrice, cousin à Félix Alobi. Bocha Nzembo ya beau-frère Alain Pela. Pour Alain Pela Salaki Nzembo. Pour la campagne. A Sengambongote. Pour Ndekonaye. Moi si ya Félix. A Botela Ebana Kitoko. Denise Azalaki ona na sima ya Fabrice. Asili ki Nzembo sili baken hotel. Denise abandi ko soigni sa Félix. Ko beta Félix a beta kayo. A beti makofi. Batu bakabola ngo bazami bale. Vital Kamere. Na mwasi na ye. Amida. Bazongi na kine alobi na bandu na okendete. Félix makina asala campagne na bandu ndute. Félix. À cause à lesbienne. Denise. Abimakana Sylvie Moulumba. Leka Jekoko. Yango va pesa poste. Ya vice-gouverneur. Kati Masoulisi. Yaza infirmière. Asala na maison de repos. Na Bruxelles wana. Le Val des Roses. Asala na maison de repos. Le Val des Roses. Na commune de Forêt. Je parle avec précision. Mbokeza maudit. Mbokezo tambusa na malédiction. Bako Sabino teke ba Rwandais, balingi ba boma Félix, tout ça c'est du mensonge. Bobo comme na bolingo ya Félix, balingi ba boma Félix. Mais la mort de Félix c'est une délivrance pour la RDC. Si même Bible lobi na mokanda na proverbe, quand le méchant meurt, on pousse les cris de joie. Aujourd'hui, le malheur du Congo a un nom, c'est Félix Tshilombo. Les Sud-Soudanais, Bakoya Osanin. Silika, Finga, les chiens à boire, la caravane passe. Pour l'amour du Congo, je n'aurai point de repos. Pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. Sokol bimina union sacrée, Tshilombo bimisi, ba arme, oizanango na tinate. Moïse Katumbi Chapwe, mu bandishi wa bantu, mu manishi wa bantu. Fumwame imalenga abimisa kabatu pe atombola kabatu na lingala mu bandisho abantu abimisyo atombolio mu manisho abantu abimisyo bayebio fumwame imalenga mokonza maloba malamu. Je suis Muluba Mujina Kasanga Mochimbao, fils de Tumba Marcel wa Mutombo, petit-fils de Mutombo Louis wa Ntumba, arrière petit-fils de Tumba Lubamba Mujina Kasanga Mochimbao. Mais je suis contre mon frère parce que oyote to ko finga biso ndenge vidie chimangaloba bako finga biso après départ na yo. Bo pesa Martin Fayulu nationalité à Lokuta. Bo kosela e makambo bo loba ndenge bo loba. Bo ye na mwana mboka prix Nobel de la paix. Alobi te ka ko postuler. Baké ko tala e ka na ancien président en France. Baké kotala na famille royale d'Angleterre. Ben s'il te bandane papa Etienne Tshisekedi père son âme. Abenga bino bata génération lelo abenga le père de l'indépendance le crapaud. Mais boye bisanga ben s'il to Tshilombo sana yango afinga ba combattant ba afinga kawana babi tel père tel fils. Bozo ko se rendre compte que Tshilombo azal ateki mboka. Il est là pour balkaniser. Azo senga deuxième mandat. Premier mandat, c'est le côté. Moïse Katumbi a un cahier de charge. Président Ensemble pour la République que j'ai sali. Tshilombo Boy. A sengi cadre ya concertation. Tshilombo Boy. Il s'est retiré. Ba ministre naye loyal et fidèle. Bazalaki ba ministre na compte ya parti politique. C'était le ministre que le président Moïse Katumbi a présenté. Le gouvernement, même le ministre provincial.
Balobi que chef Alongé Bango va se retirer. Voilà la loyauté et la fidélité. Merci, que Dieu vous garde et vous protège. Maintenant, je vous dis ce qui va se passer. Chilomba Robenga IGF Mouyibi Mounene, Landela Bango, Kosela Bango ba dossier, Bakanga Bango. Préparez-vous, préparez les avocats. Boyeb ça la communauté internationale. 2. Président Moïse Katumbi. Président Moïse Katumbi. Président Moïse Katumbi. Bazo préparé, baya kotika ba arme. Na résidence na yo, na siège ya Mazembe, na stade, to na Kachobwe, mboka ya mama abota yo Virginie Chapwe, atika biso personnel. Alors, président Moïse Katumbi kofetete. Mutu nyoso nayebi ke otalaka ba vidéo nanga. Bozwa vidéo yo bokatangata na 2 minutes botinda la président Moïse Katumbi. Ndenge Joseph Kabila si bosali réconciliation de Katangé, mais l'histoire toko bosana yango te, bakosaki makambo ba mercenaires, 600 mercenaires esimbate américain wana zonga na ye, bakosi makambo ya maison ya mutu wana esimbate, mena Chilombo azana kimiate ndengo longwe. Donc soko longwe na inyosa ke comme mutu mabe. Ce monsieur de PPRD qui était ministre ya enseignement, Ayibi Mbongo, bakangie na Brazzaville, à côté prison, a pesi ndekwa Chilombo Christian Tshisekedi $300,000. Babimisie, à côté na union sacré, problème esate. Mungo ikasanja bi aboma baluba na Mbujimayi. Problème esate. Menda boma bandeko na batete la, problème esate. Union salé. Ako se salir de 5 ans na yo boko kabolango na inyo na Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi te 32 ans Mobutu Etienne Tshisekedi était 3 fois premier ministre bolobaka bofinga ka Mobutu pone bochaka Etienne Tshisekedi nakatite 3 fois premier ministre 18 ans ya Joseph Kabila bo travailler na ye Chibala na les autres baluba bo travailler na ye a IDPS bochaka ngote ponani. Alors, les loyaux, Chilombo détruit le pays. Les soldats sud-soudanais, Bakoya Kosala Nina RDC. Les Kenyans sont là. À côté, il y a M23, les Rwandais. Les Burundais sont là. Les Ougandais sont là. Les Sud-Soudanais sont là. Vous comprenez que c'est la balkanisation. FARDC, c'est à vous d'arrêter ce monsieur. C'est à vous d'arrêter Chilombo avec Denis Nyakero. Oyo bazo kosa bino Zakaria lobi na plaine wana bakangi batu na immeuble za na royal batu bavandi kona basu baza autorité yo Zakaria oza yuma oza ngaya oza mbendre mutavanda na royal seni ya rugabo ko tanga kombonete yuma mwana soda lukuta tanga kombani ya rugabo zoko kutanga te boyebi ko lia bambata bako dobe lokola na kangi parenthèse oh tala pecho. Ce qui est Chilomba Koufi, c'est Denise Nyakero. Na poison, c'est Denise Nyakero. Na accident, à Pessimbo, Balongoli frère, Denise Nyakero. Na crash, c'est Denise Nyakero. Liwaya Félix, Kombo Mutuango, Denise Nyakero, la lesbienne. Abimakana Kati, Masoulisi, Aza Métis. Il y a cela 3 ans, Abima infirmière. À ça, la maison de repos. Les Val des Roses, la commune à forêt, na pesa makambo avec précision, aza métis, batambola na Denise Nyakero partout, abalise petit au titan. Yé moko sous Denise Nyakero lesbienne, abima kasusu na Sylvie. Lega Jekoko wa Mulumba, yebe Sylvie wa Jekoko Mulumba, yebe yazape Mulumba. Yebisanga. Une femme sorcière. Alors, Bande Konanga est ensemble pour la République. Félicitations les 3 ministres ainsi que le ministre provincial. Les loba comme Kolukama Kambu, Pobalobake, Moïse Katumbi, Asalibo, Bazulukaba, faux procès au Joseph Kabila Salaki, Natango. Il s'est retiré. Alors, peuple congolais, botélément. C'est inacceptable. Bon dimangote. Hein? Ba pasteur, on nous tout autour, ya ba tetela, ya ba songe, ya ba luba, bandumba. Banani ba baby si évangile ba pasteur baluba ba memi oyo to baluba ba mema polygamie euta na baluba mu pasteur muluba moka za na 8 femmes 14 femmes pour jamais zalaki tala mutombo abandi ko bimisa batu ba la pia what is évangile
Ba pasteur abaluba bazala kindumba tala oya zalaki na Canada. Paul Mukendi azo babakang bazubani bakanga ya kimi Canada. Chilomba pesi mutuka pesi na basoda bakengela kai. Oya azo bimana bana ba 8 ans bana ba 10 ans bimina mama bimina mwana. Albert Kankenza Musonge divorcé 2 fois. Mutombo divorcé. Mukuna divorcé. Nouvelle génération divorcée. Moi, Emmanuel Mbiye. PD. Muluba. Petio Yemba Kalambai. PD. Muluba. Ba pasteur Baluba ba memi ki ndumba l'évangile. Mais nambo kanabiso pasteur onzamba tombola liboso. Fumukimbangu, c'était un prophète à son temps. Pasteur Ami Balé Nzamba Tombola, c'était pas un Moulouba. Papa Idina Bala, Aza originaire ya Aru, Kunana Kisangani. Pasteur Ami Balé Nzamba, Ami Satou Nzamba Tombola. Archevêque Coutinho Fernando, Munyanga, Bakongo. Nabaluba Bosaka na pasteur Akufa Albert Kalo, Albert, pasteur Akufa na Katanga. C'est un homme de Dieu. Emmanuel Mbiye, un homme de Dieu. Francis Kadima, un homme de Dieu. Mais les restes nous sommes monoyo, bah flatteur, révélation exatée. J'ai suivi enseignement à pasteur Francis Kadima en Belgique, que Dieu te bénisse. Abi le sang qu'on attendait sur le trône. Et ça, le sang qu'on attendait sur le trône. Et ça suyé. Bolobi Makila Mobutu, Mabe. Makila Laurent Désiré Kabila, Mabe. Makila Joseph Kabila, Mabe. Bozeli Makila Chilombo. Bobo Sanike. Makila Chilombo, c'est le sang d'Etienne Tshisekedi. Le sang de la corruption. Le sang de la haine. Le sang de la de criminalité. Le sang du mensonge. Le sang qu'on attendait sur le trône, essuyé. Et tous ces pasteurs-là, Moutomboye, il faut briser les autels. Vous oubliez que la croix, c'est l'autel. Et le sacrifice, c'est Jésus-Christ. Vous oubliez que dans Moukanda, première épître, il y a Pierre, chapitre 1er, le verset 18 à 19. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, pas par l'or, ni par l'argent, mais par le sang de l'agneau. L'agneau, le sang qui n'avait ni tache ni ride. Mais tant il faut briser les autels. Non, la Bible déclare celui qui confesse son péché et les délaisse obtient miséricorde. Comme aussi a prêché le pasteur Francis Kadima. Vous brisez les autels dans l'impudicité. Vous brisez les autels, vous demeurez toujours dans les mensonges. Pasteur Abalou, bazana ki ndumba ko leka ba wera da ba jibe na ba kofi. Bo baby si évangile, bo sa ba pasteur divorcé. Nani akene ko témoigner contre Coutinho Fernando na procès. Pasteur Kassayen. Albert Kankenza. C'est toujours Kassayen. Le lot de bêtise n'a qu'à développer prochainement sur la mort. Je vais vous montrer quelque chose ici. Sur la mort de Kandiombo. Écoutez, regardez-moi ça. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Kandiombo nana boma ye boy na boy yangoy bolanda. Shalom, shalom. Bolanda. Nazo pesa bana na nzambe nyonso bambote ezangai évangéliste Daniel Mudiangomba. Nayebi ke histoire na ngai nyonso boyebi. Bozotala pe eta oyo nga nazali. Nazalaki mutu moko impuissant, vie limitée. Mais nzambe asalaki ngolo na ye, nakutani na musali ya nzambe papa walesa. Asambeli mpo na nga, oyo ezalaki akokufa epa na nga, ezwi vie. Abaleli nga mwasi. Naboti pe bana. Boyebi ke moboti nyonso oyo esengo azalaka nango, ezalaka tango azotala bana, azotala mwasi. Mais eloko ya kokamwa
na tsali na télévision na Monika Diombo azoloba ke bana onga naza na bango baza bana na nga te. Alobi ke ata soki toke na examen ya ADN toko confirme ke bana wana baza bana na ete. Yango bokolanda nano maloba ya Kadiombo. Bozana papa moko za kuna koka bapesa imutuka babale liye mwasi na kabundi balubi aboti mwana. Boke ne wana bosala ADN ya koka wana na mwana. Et puis botuna médecin soki façon koka oyo azali pa kabundi akoko sala acte sexuel po abotisa mwasi. Obiso toyebi role ya koka wana. Les gardiens du temple. Merci. Naibi ke bolandi. Yango wana na porte Kadiombo plainte na parquet. Tozo kende na parquet azo mema ngai na Kadiombo. Na examen ADN. Suki bana babimi ke baza ya ngai te, Kadiombo aza na likambo te. Mais suki bana babimi ke baza bana na ngai. Ngai na Kadiombo. Nazo senga pe bakonzi ya mboka. Toza na mboka oyo état de droit ekoti na mboka. Ezate ndeko na ngai evangeliste. Bino nde boyebi mibeko. Boko salisanga. Parce que déjà image mabe eza na kati ya mitu ya bana, na kati ya quartier, batu bakomi ko suspectenga. Babru eza ebele, ebimi na monoko ya Kadiombo. Président ya mboka. Naza na façon ya kokutana na yo te. Mais nayebi ke message yo papa ekokomela yo. Okosalisanga na likambo oyo. Kadiombo akanga mukaba. Kadiombo kusika mukaba. Tufu afoneba. Ani bana kaba ibatu kaba ni meme. Ikala bana batu kaba ni meme. Zambi wakabunju walesa mumwenekele. Mungumbusha bundu. Ah, Seigneur. Ndeko, nayaka na pièce contre pièce. Kadiombo azofinga un évangéliste, azofinga ndenge bolandi. Na uboko loba yango bobo kata yango bolo bangam na lobeka. Boyoki ndenga Kadiombo afinga avant sa mort, afinga un serviteur de Dieu. Ndeko ya lobike yazalaki impuissant, na nzela ya kabundi aboti bana. Kadiombo lobi non, bana baza ya yete, baza bana ya Kabundi Alesa. Et Kadiombo mutasala asala publicité ya Kabundi Alesa. Asa petit frère na ye. Tala, na bavi na kati, la kangi parenthèse. Liwa ya Kadiombo botu na Kabundi Alesa, na kangi parenthèse. Nazana belema mususu na wala sabino na nouvelle. Liwa ya Kadiombo botu na Kabundi Alesa. Nazana belema mususu. Bokende nango bisiko bozo kenda ngwana te na ebi media bisika bozo loba wana lelo biso boko kumisa ba video Kadiombo lobaki ma fingi mosali na Nzambe bino toujours c'est comme ça. C'est pour vous dire que Moïse Katumbi c'était un homme qui va assurer la politique qui va assurer la sécurité politique, la sécurité sociale, économique ya mboka na biso. Peuple congolais, il a très bien géré pendant 8 ans et 8 mois la province de Katanga. Moïse Katumbi, le Congo est libre. Azali lac ninganakate, mais lac est profond. Mais Chilombo aza kalamu, aningana pa mpamba, makele la wenze. Boyoki makamba lobi na mbandaka, c'est honteux. Azo kende lobby ndenge to landi na réseaux sociaux mbujimai elo aprometaki bango azozonga kuna elokote mbandaka lobby elokote bon bako peso encore 5 ans pour concrétiser la balkanisation NON bobimisi ba minduki nyonso pona ko poursuivre pendant ces 4 ans ces 3 ministres n'étaient pas poursuivis pendant ces 4 ans. Moïse Katumbi na kat n'ensemble n'était pas poursuivi. Bobumi bozana ba armes. Et ça déjà na Lubumbashi. Président Moïse Katumbi, il y a des armes à Lubumbashi. Balingi ba tiango soit babongisi na stade, babongisi na résidence na yo, babongisi
na siège ya Mazembe babongisi na village na Kachobwe. Moïse Katumbi alobango abombate, c'était Meti, papa na Zamundele. Mais sa mère Virginie Tchapwe, bolo bakaboyebi comment maman était. Sa mère c'est Virginie Tchapwe. C'est une princesse de la dynastie Yeke. Mubemba ya Katanga. Bande kwa mama na ye Dominique Munongo, l'honorable. Nde kwa mama Virginie Tchapwe. Tolo banabili na munongo nini. L'honorable Vanu Kiboko. Nde kwa mama Virginie Tchapwe. Tolo banabino munongo nini. Mais la mère de Chilombo. Son peu... Koko, papa ya bota mama Chilombo. Azali angolais Chilombo loba yango auta malage aya na âge à 6 ans na mboko yo. Non loin na Angola. Na Kalambambuji. Koko na ya mwasi mutetela. Elle n'est pas Moulouba. Alors botika buzoba. Martin Fayulu Boville Pandé. Ndeko na biso prix Nobel de la paix. Boyamba yete Boville Pandé. Bino bo pesa ka batu ba nationalité ya kulukuta. Alors bandeko na nga ba congolais na sukiawa. Nakanisi video oyo congolais nyosa mutema malamu zwa yango panza yango. Conseil na kopesa yo kabwana Nakati Kasulisi la métisse. Ok, balisi na titan, mais bozane ya mwasi na mobali bino na bino ba lesbienne. Tika ki lesbienne eza yangote. Tika Shushuna eza yangote. Tika Sylvie Leka Jekoko a Mulumba. Tika eza yangote. Denise Nyakero est lesbienne. Elle est Jezabel. Mutema Mabe. Vers les années 94-95, tant azo sala kuna na café Fougas, patron na ye chaque dimanche azo zoye na ba fiyo na mi balé ba senginga pardon, ba onde to solo laki, ay ba papa to bimana mbambwa ya patron. Surtout Denise Nyakero alinga bambwa. To éviter soka tika soka zo continuer. Denise Nyakero bano bimana bambwa aza lesbienne. Kati Métis bazawa na mwasa petit titan babala na 2020. Alors peuple congolais to siko la mboka. M23 yo na zako se diriger vers Massis. M23 linga kota na Goma pour fléchir Chilombo. Bake na Luanda. M23 zo bangate pour bango na bango ba Rwandais. Bakendeki na Rwanda pas président ya Angola, plutôt na Angola, président na za complice. Bake na Nairobi bango na bango. L'actuel président ya Nairobi, il est rwandais de père et de mère. Willy Michiki, Prince, a démontré yango, et c'est vrai selon nos investigations. La communauté des États de l'Afrique de l'Est, service à renseignement à pays, c'est le Rwanda. Alors je suis désolé. Arrêtez Chilombo, arrêtez Denise Nyakero. Tout ce que on vous dit, bakangi boye, financement zalaki mutu boye, bakangi boye, ba mensonge. Joseph Kabila sala yango na Moïse Katumbi simbate. Bino pe bozoya na ba arme pour être apostolé boko longwa, boko lukele ba accusation ezangatina, boko lunga suko ba accusation ezangatina na ba mitini so ba longwe. Oh, union sacrée za lolate. Union sacrée za paradis. Bolobaki ba congolais ba komesana, ba congolais ba bona ba komesana. Mais bino bokomela pema nan bomelite. Na lobi ba taliban, Chilombo, baluba fanatique, bokomela pema nan bomelite. Na début ya pouvoir o ba pesa Chilombo bona ko lobani. Bokomesana. Congolais mesana na tricherie te, Congolais mesani na ba corruption te, na ki moyibi na binote. Ta vidi ya chimanga botiki e, eteni longo de botiki e, ba miyibi nyonso botiki bango. Voilà l'état des droits. Beaucoup me la paiement. Beaucoup me la paiement. Nan bo melite, mais beaucoup me la paiement. Avec Moïse Katumbi, beaucoup me la paiement. Mais nan bo melite. Moïse Katumbi a sa lac. Aninga nakate, mais a sa profond. Moïse Katumbi a sa lac. Lac et ninga nakate, mais a profond. Mais tu l'as maya kalam. Tokutani prochainement. Merci.